Oui, allô? Oh, ndeko na ngaboni. Désiré Libandikolo Bitumbu. Obike sangonezo kende partout. Irlande eza koningana mais nalandaki nzembo ya nzembo moko na Tony de Niaska kuna Irlande asali atiki mabanga. Ah oui, une fois atiki mabanga taka mona Irlande kolo bilele. Désiré Liband nani bienvenue ebio abisenga karaté azwa boye. Charles Umberto na comité azaka na ngola na Benjamin Bazebi. Osana nani? Priscilla. Papa Ya solana Désiré Libandikolo Bitumbu na Irlande. Ya kambangu. Azoya. Sola. Désiré Libandikolo Bitumbu. Allô papa. Bonjour. Zangai. Depuis la grande biloko ati lelo. Uza mabe na beli kutu makasi. Papa na ngai ngaka basaki kandi aza ngoposa. Bon bana baza bien. Baisanga mosi na utuza na zimpa odo tuko pesa matando iko na osebela makasi. Na osebela so bing susu. Merci. N'azon si pas papa. Allô? Ok, c'est bon, donc causer un soir. Hein? C'est bon. Bon, Priscilla. Comment ni? Ngai. Azamubali mo na zwa makasi. Mwando benga nga papa, na lingi ko benga mutu msuste papa na balabala obe oh papa na lingi sublo bana. Nga boyi. Na lingi boyi. Soki na mwita tamu ko yanzi, na ko benga ka tatati. Te na amoni kakcho. O selembao. Kakcho libudi. Ato na kindinga. Hein? Koto yo balinga basi abatu. Koto ndo mona ko. Balinga basi abatu. Gentité. Soko kewendi ndongo ozongela kolobisa mwa mbali te na biso vérité po ngai na ko mutu ko na elo na oba kangwana elo na ngako loba na yo kaka yango wana nze nanenga mabete so siko ndata pisa so masike siko ko to ba mbali baza siko no sani ndoke nayo ona ngalo ba no kangwana tena ndo prepare ke wenzi. Merci. Bon, on tient wapi na nai bati. Na sambetu. Ata sambetu ko ba mpuku ba memaki mbongo. Za mtemo mo kita. Na mpuku mwa meme mbongo zote. Okay. Zuwa ya mobali ataza mukie. Tanga zuyo deja vandi sio na ndako. Ataza mukie tanga zuya vancho na ndako isi leki na ngana te ya rayo makasi. Ngai bandeko na nga bafinga ngai. Nga bandeko na nga bafinga nga na linga di kesi mobala mukolo. Mais lelo oto sukiwa. Tofanda kaka leki na ngai. Muta malamu o apesa yo conseil. Oyoki muta malamu o apesa yo conseil leki na nga na pesa ka o conseil en nos ataza mukio to lingi mobala ya mukie. Tanga zuyo déjà en charge a mukolo leki na ngai. Su elobe lokote tout ça kaka o ya lingi. Ya mabete ya na ngai zuwe leki makasi. Ata mai bilamba na ngamoso na niki mai okengwa kilangai. Na kinde osokola atelemi libanda. Leki na ngai. Na kende onzo na na point ba jenga so service akomi ko finga bango likolo na ngai ya. Yo kana ebisa yo. Omoni nde toza na ville. Mobali so asela yo zuwa te eza mabe. Nga mobali na nga di 15 asela nga zuwa. Ma Claudine kutu mère de mère moi sa pembe o avant na kindingo yebi. Mokuta lobaka te yo mobali no se no bazuwa boyendeni te alingi ngai yanga sela nga bazuwa ye wana ka ser na biso yebi wana oyoki ye wana kaka yaya ye wana mkomsuna tema na mwana na Chine
ashika ndenga latane bien na presse na ka pièce la teka ni lambana ya ememela ngam ememela ngam bwende koye ba conseil ndeti ya mento le grand saint-père akindimo yebi ba conseil trop elekela de ya pesa rapena conseil de conseil yana oya ya mento avine sa rapena na mitema ya biso nekina nga kosa conseil wana koya tout ça conseil là Zou elobelo côté lekina Zou elobelo te so mobala seli ozu aseka linga soko se elozu atalinga ne yo tazwaka odoke lo mo ya pamba mais soko se elozu aseke alingi yo ya to kitezo mobala mobala zo eleki o kana mobala nga fasela nga zwa bonga sela nga zwa te na mwasi na ye o tete mibala mikolo ka bongo ata ke bébé bucho eza comment je na ta pièce yo ebika apanga ka concurrence faut yoka conseil te faut yoka conseil neki na ngai nga nga presse nga leki na ngai nga J'entends bien, hein? T'as la vie côté. Fais ça pas le vent na tindi, hein? Comment là? Merci. Où vas-tu? Navandi kana ipango na église wana. Comment la vendre en coton na idée? Côté sika. Afa beaucoup de boulot, bando fandali. Ça comment on a mangé hier, hein? La CPL comme on a vraiment ma casse. Pourquoi blanc numéro de téléphone là? Non, quand ça téléphone té. Vous avez téléphone té? Si vous avez na kuta no na zona moyenne. Ça va problème hein. Comment on a maman ça libala? Zama ça libala. Solo ah au singai. Comment ça libala? Merci. On a dit que ça. Si vous avez téléphone té mo zamba si. Si mais ça. On le téléphone pour tous aller en contact. Si mais ça papa. Papa mbali na ngai. Papa ya. Mobali na ngai. C'est plus malgré ça n'a pas de vie pour moi ça du bal. On va vraiment la chaque histoire na ma pas là. Yeti na moni bon l'équipe na koki ko supporter te ndenge na zotala kaka ndenge zokende. Pesinga courant na nzoto. Est-ce que tu peux vendre dans 5 minutes tu peux développer quand tu veux développer? Moi ça libala. Et sur le venu, c'est que ça me bah si magasi mais non ça libala. Donc pecha yo karate ba mumeli nando file banda na wende tisiko camarade na tiki moko ba so na garçon. Non. Yo za mutema mabe, ngomona ngana solo na mutute. Ni mise en zone te. Yo ngako contrôler ngato so na do solo na za mwana mwasi. Ngamna bengi. Yo, outside. Hein? Na tu outside. Wendo ke nanda file na wende. Bo umeli ko solo la awa. Nanda yo, oyina beta yo. Zera non. Toto. Excuse. Ah? Mana lobe swani singa. Ah, zo ba. Kokota ngata na bia. Oyiga mo sabak. Mo sabak to ten sai te mulai. Ongo na dabe na so solo na bata koto te. Na so te. Ah? Ali boye bani. Yo na ko charge no zela no. Yo. Na ko so na ndako. Na bia. O sa na ngai. Na ko O sa na ngai. Na to sa na ngai. Na ko sa na ngai. Oh, problème. Ba ke mo sina nga ndako. Bongo mo sino ngana ni. Na lingi mo. Boli ka pas pas na bandela. Na so biso vérité. O sa na ngai. Papa, azamo sina yo. O ka ponte na bombo. Na bizela poto mo comprendre. O sa mo sina. Na biso. O sa ni. Na sali ye nini? Yo sanga yo. Yo mutali bani. Yo.
ndabimela yo keba na mwasi na ngai boka nzete na kitela yo boka nzete keba na mwasi na ngai nalo sa mwasi noni eza masuko te osasala loko te soka te fona kiteli yo papola yo salinga mwasi benza ye benza na quartier yo nazobanga yo kapona libandi na yo oyoki soki libandi na tenga na kosinye yo continue bakolakisa na moliere nan asa nini ozokende mpe lokola nini zelanga yokalisinga nakimaki yo posimi nzete nakopanza libandi wana zonga lisusu awa naepozaka fosheni ya yo makambo nako kokotaka te yo mutu ofimbisi pere wana mututi oyebi te sa yo mutu ofimbisi ye mututi alonga kuna kokozanga mpe kutu su te afosheni naosengo nini omoni bando osala staff no wana okoma omonaka lokwa yo na yo bakangai moye penda makambo yo landeli nga papa lupango yango ayebi teke fin du mois ekoki te tokofuta ndako le 5 papa nga makambo ya motu wana sida na baya na ngai zela nini zela makambo oyebi eza nini omoni mikolo to wana elanga biso bamamla biso bagarage la belanga ezaka mwa bakilo nabenga ya kuti oncle nanga Pablo Ngoma azaka na Allemagne ayebisi ete atindelanga ata quelque chose nafuta ndako ayebisi yanga nazela siko nde nabeno ozozela soki yatindelinga bafuti ye monga ndako ti ye alingi kokitisa motema te combien de fois na oyebisi papa kitisa motema donc atie désordre kuna donc moi écoute eza te naloba bwa boyi moi écoute eza te ayebaka mpe biso nde toza boye togéraka bato bapeti oyo tozomona bamisu baza wana baogére bakare eza ebele na nsima elakisi te ke biso toya bawumbu na epale eza eloko te nga kosomba lupango so lakosine mpe karo na teki yango oki eza ya bromoni azalaka na france na koteka yango atindelanga nalandela ngo nakoteka yango esa eloko te papa armani kuna ya poto papa namoni lokwa bosololaka bien ebengai kaka tindela biso mbongo tosomba place na biso moko mpo kofutela boye tokomi bazoba tokomi bawumbu bloki ya bato soki mo eza nanu papa bazelaka ye lii kozela te ere nyonso afingaka biso kaka afingaka biso papa eza nini bengaka papa armani kuna ya poto atindela biso kaka mbongo tosomba place na biso ngasi na lembi papa armani ayebisa yango eza problème te na explike ye napesa ye nde numero na yo mpo ye alingaka tina na numero na ngai ayebisa non tina numero ya madame mposo atina na numero na yo ozala bien moni biso toya mécanicien akotina na numero na ngai mpe nazwi mpe mbongo nasalela ngo makambo mosusu nasomela opesa mutu nayebike na oreki salaka bongo papa donc napesa ye numero na yo comme ça abenga yo moko atindela yango luka na zwa baclé wana yo mpe eloko yango bandanga na osola ozosimba te oyebi teke pompe olenge eza be fo opirige yango tala clé na kati kuna c'est quoi ça c'est pas tout javel nakosenga droit omoni biloko yango nalinga otambola na mwasi na nga te yo camarade ya mwasi na nga mibele ebele nini yango ko debe kotambola su na mwasi na nga te ozo comprendre ndumba chel en tout cas yo totoskiza ye makambo na yo te ye makambo ngai na ye aza camarade ya mwasi na ngai mwasi na nga akoma mombula akoma ndumba ye mta alakisaki ndumba akovanda suda kuti mpo nayebisaki mwasi na nga na balabala na biso sola na mwa mobali te mais ye azosola na yo azosolalanga ye mimbali na ye mbala sokozosula ndako nanga te ono nayebisa yango papa tuna ye eleka ekaka boye donc moi oyo nabetela yo lisolo kamana na ngai oyo amelaka mai te pa mobali oyo sipango yoyo dilibandi c'est quoi ça oh bah c'est quoi ça libandi yabata mbongo famille na biso nyonso bato bandala oyo aza mwasi na nga na honora malembe papa makambo na yo sila yokango madame ayebisako matelela mona aza lese donc yo oyo malembe ozopesa libandi kilo te obeta olongo za boye moninga maboko nanga esima baclé omoni yo libandi oza libandi ya ministre nyama imbécile c'est quoi ça yo imbécile nyama landaka mwasi na nga te bazwa buzoba wana poza asula mwasi na ye te kuna tambola asuna ye te kamana na nga napesa ye ka baconseil kenda papa boye tenga malamu nabenga papa mpongo wana ayebisa ya papa alobi soki ayela pokwa ekezala mabe donc ye azomona nga nazoya bajipe esala ezuwa kasi nga aza mbongo
Papa mosuko makambo osangisa suna ekolupa. Yebisa bongo kende. Papa ekolupa nguvela. Mboka wenzela tikela ko 20 000 alobaki olambaka biloko mboka fufu na ya pokwa. C'est quoi ça? Mais vraiment pas ça t'es. Kilinga na boya kinanga kuketika ina boya kinanga pona imbani nanga za mutazua. Nzambe ngapeli bale kufinga lelo boyema. Nzambe. Nini? Abeti ngati malanzi ngaya kanyinga nzambe nga bashinga sa venyo. Baliko mwa fia sika kota ya quartier te ya vanda na yo. Vanda na yo. Omoni nga landa ki kolata na nzi mobala opesa nga mbongo le prometi le 30. Omoni mabazo sala ngai. Na tema ya ba mibali te. Okende feta mwa mbali te. Ngambu nyose komeni nga ngai. Nzambe na ngai nzambe mama na ngai mama so zalaki. Mama na ngai so zalaki. Nyonso zaka tata na ngai na boya kana ngako bana tata wana. Tata na nga kaka o nyonso. Siko ye akufi menga zo mona passe. Ah na za mingo loba te. Mama bino yemta obonsi nga libana na nga lelo. Lelo. Mama bino yo saba je mama na bino obonsi nga libana na nga lelo. Ha. Nzambe. Ngai nzambe. Nzambe na mo dende nga osala ngai. Nzambe. Ndokotela nga pa zate. Ndeko mama bio ta kokotela nga mama bio ta kokotela nga sasa nga bajina ko fino siko mama bio ta kokotela nga mama biso na mingo lobatika bino mama ya mama nga mabende yo pina mwana okaba te lokama mama na yo lelo mama bino soki libana nga kufi na ko linga na tata bino lelo libana ko za tata bino lelo yo zela na libuma tata bino ko boma nga lelo na tata bino awa Padi kesa pesa ninga conseil na bala na nga yete. Na yo fa na nga ite. Yanga mai na mila. Yo so bisi nga mai de kade dibi. Ko so sa nga sudi na mama bi. Mama se no. Mama na ko ta nyama. Abu so bo mama. De no da ba ta bi ngo so bo mama. So. Na li da to mama. Da za mama bi no ale. La ko bo mama le mama bi. Puisque lelo, nga le fait ko kabla meta biso ni sata papa bino lelo. Lelo na ko longwa te. Da ope moto zo pila te bolamba te. Mama zate. Mama bibi ndunge zo kole. Yo posso tudo. Essa ultimate. Não, 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 Yo, calma. Ngana yebisaka yo na koto nyonso so mbala solution ko lobana ete na biso jote yo ko solution bala mibali nyonso koto okomi nani des okomi mais Zulu mo grosso de Suzela okomi no manche nivel okomi na bibi masuka okomi nani na okomi baba bakanga mongo na to tuna okomi nani iget nzinga okomi iget nzinga yo nazo pekisa yo tela nesa na ngozwa te tema na bolingo za rapos pona obandela olinga bandela sona ngendo olinga sumo simu susu pona yo yo wana ya bisa yo no yo sa beta ta yo Ndumba. Asan. Ha? So mama na yo ba oti. Na bia. Yo no beta yo.